Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli. Salut à tous les fidèles, partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Mbanga et Belé, Motona Tembe, Motona Vérité, Jerry Kobetox, Nyon Sobo Mesana Kolandangai, partout, na pesibino bambote belé pour yambanga na banda kuna bino sana toke sans na senga permission mais bo yambanga merci beaucoup ndenge bozola ndanga na esaki bino désormais bolandanga na Eco RDC bolandanga na site ya munene site ya vitesse à danger avec Jean Thibaut Chiboabwa mon boss Jean Thibaut Chiboabwa mon boss batona soloka botika nde ki soloka batona makujos botika ki makujos. Alors Jerry Kobetox lelo ndenge kaka izalaka tebisa bino émission oyo désormais et vous allez représenter kana Jerry Kobetox avec tendresse la sirène pour comme émission eza espace vérité awa batokoloba vérité mutu asali mabe tokoloba vérité donc espace vérité er mo pe suprême Gogan andoza na biso poto panza bato na solo kawana o bazo tia batembe o bazo tia la producteur mabiso Jean Thibaut Chiboabwa bo pirater film na ye di ba yuma di boza ba yuma po muta pesi mbongo na ye akotisi mbongo na ye na poche ale binos ko akotisi loboko na poche ale binos ko boya bo pirater film na ye. Lelo to sko tozali na émission mo tozo saila bino ezali évaluation ya groupe théâtral oyo ya Viena biso monument Viena biso Max Kadiombo oyo lelo aboyi babenga ye président tikali kaka fondé atie mwana na ye wa formé na loboko na ye pe na nguya na ye pembeni Sam a coacher ba petit oyo ba sero bazawana pour a coacher bango sko lokola lelo bazo sala évaluation boyi bibe baleka na antenne a chaîne na munene pe pour biso tozana pour kolobela ba chaîne munene ya minene donc ba konza vérité ce ko ba ye to kolobela vérité na ebisi bino ke émission za ko inda suprême azo bimela koto yo ye déjà suprême Gogan abi c'est donc babi ali chaka Congo na biso et puis King Kester yo donc mo konza vérité babi boss de boss Jean Thibaut Chiboabwa Jean Thibaut Chiboabwa boss de boss ça nous à l'aise babi trio oza mabe do Dieu le Père le Fils le Saint-Esprit. Voilà, alors tu continues tendance dibinga oh tu continues déjà na émission tu continues déjà na émission moi na moluba loketo pete mbisa aquarium simba tala meko simba te yeyo aye tendance dibinga la sirène au rejoindre biso trio eza mystique un mot quand même nanou na émission na biso espace vérité. Non c'est que nous pour na candidaté pe na mawate nyosto ezangate Jean Thibaut Chiboabwa, voilà. Boss des boss. Ya Chiboe, ya nangae, boss nanga. Ta, oh, producteur à solo, ya ba jeté. Tembesili, aza sans conquérant. Donc Tembesili. Parce que le reste a un plaisir quand on a un King Kester mené à de la presse, quand on a un nabengonan. Porte-parole à Jean Thibaut Chiboabwa. Porte-parole à Jean Thibaut Chiboabwa. Ngamo siko chaque Congo ya Jean Thibaut Chiboabwa. Maramwe baby siko poto muntu akomeka to démarrer. Et ça bon côté. Balobi bana poto oza masola vérité c'est vérité babi prêtre za moko na mythe oyo Jean Thibaut Chiboabwa prêtre ko sakante pour mon ami ko ba suprême oyo o déplacer. Oye na tia transfert le plus cher. Transfert le plus cher c'est blague. Donc yo mutu on a tembe, mutu na boud, mutu piraterie, wa faux producteur yuma di. Vous comprenez? Vous avez yuma faux producteur pour producteur so salaire na yo ko pirater te. On pirater pourquoi? Ça c'est là en haut. Babi abo mo na ba film so bo mo mamba so ya danger on sakante. Donc prêtre za no à l'aise parce que babi trio babi Dieu le Père le Fils le Saint-Esprit. Parle ba ka bon mikolo. Marie ayo wana. Danger. Alors tendance dibinga toza sikoyo na évaluation to solo la sikoyo musalo to yela ki to longweli banda si prema longoli cheye yo po longoli cheyo ngapela longoli shenga to yelelo na matete na mboko ya motona ngenge edingwe motona ngenge to ye esika oyo makambo ezo salama évaluation ya groupe ya président na biso Max Kadiombo le grand Congo
groupe na ye comme on les grands Congo lelo toye pour la interview ko so na bandeko par rapport to Mbappé masolongo ya théâtre zo kene boni malgré bato na soloka bazo koti samité mabe mais Jean Chibochi bobo muto na tembe azawana en tout cas ya samba ezate Mbappé mingi ezate omoni ngal baki nazolo Mbappé na mokili faut comprendre to ba mona tendance la sirène surtout mingi na belaka Jean Chibochi bobo boss des boss producteur à solo moto na tembe alobi azanzoko yo lapin kokate ta lapin mukie yo lapin est-ce que okoka donc toye a te ba comme président Max Kadjombo tout ça l'évaluation tout toye ba les émissions vérité to ko sarate ba vérité nde to na suprême boy sora meki to beba neka vérité bimika rabe awa mais oui merci voilà bon sikoyo ngakulu mutu na bango abeba na bosiko yo et sous de loi donc il est bela quoi donc babi prêtre va moko Jean Chibochi baba prêtre ko sakanate gogan mubondi mena poto yoti donc babi trio ododie le père le fils et le Saint-Esprit souka to kotana na kati to kotana kati libanga bimaka na poche loba vie na Zakari baba baso mais tika ete na tika nanu baba to indusa bato basolaka ba bisa Jerry Kobetox kende Western di kende kozwa lar shuna la parisienne na peso bambote bele master ya NG Sukari depuis nord na peso bambote bele Adrisha motomètre beba zibeba ya baleke bele Chiko Loango oazo mba biso bientôt na point noir trio boza calme Chiko Loango prêtre dit ozo comprendre babi ndenge vient so chibo bakanga koto kuna Chiko bakanga point noir donc to point noir kala mingi te Chiko Loango prêtre ko sakana te donc babi coupe WhatsApp océan d'Afrique somo souka non c'est pas pour la candidature Chiko Loango prêtre babi Jérémy lui elle marchait for you na kana yo manager en tout cas on a transféré na kana yo mais et nous raison comme ça Darling Love asimbeli biso caméra pour être caméra woman moi si mo boyo mikolo ba ko sa makambo moi ça géri bon ça l'insieste moi na biso asuka boko mise moi sinanga bato na soloka bozonga bafa yo moto na soloka yo we ba ngama na linga kote est-ce que we ba ngona linga na yo te na sepela na o te na baya ba vi na o na bisa ko ni okoya kana mutambu na nga yo ko na mutamba Jean Chibochi bwabati okwana ya nanga propre ya nanga privé au sabu yo au sabu la pa mukese subalala na minute yo na rater to pusa yanga bato yanga ya tendance ça sirene basala nga bilengi taka ndina te makasi beza bango boss de boss Jean Chibochi bois David ben ensemble c'est ma Mayas motema Jancy Mayas le cœur d'étendre la sereine profiter de l'occasion la papa Océan mon fondateur merci Belé Masukiwana. Voilà, donc ce qui a déjà animation comme dans Nakati et c'est déjà comme Nakati Suprême Gogan Toko Nakati. Oui, vin aller maman sociale BBC sanga bulletin pour demander avec dans propre ma soeur koto donc babi nana kanda mais on bango sima quoi donc. Darling Love na baluki Toko Nakati et on sala bien check. Kongo ndemboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli. Voilà, merci beaucoup Darling Love na caméra woman. J'espère que tu as annoncé déjà Libanda Kuna Toza na évaluation ya groupe les grands Congo. Il y a président na biso monument o abiba benge sous président pour étouffement va président komi a communiqué fondateur et vis-à-vis de l'émission Nabiso Espace Vérité, lelo yango tobi toza awa na chaîne Nabino Eco RDC et pas ya Jean Chibochi Boaboa. Donc lelo toza trio oyo et nazana on a tendresse la sirène wana to zui président Sam oyo ba pesier Mukumba oyo ndeko na biso maison mère gangi charge. Est-ce que charge ba pesier papa et liboso na pesier na mbote? Mbote papa journaliste. Alors biso toza émission Espace Vérité na Eco RDC te présenterons car trio à 3 personnes, 2 personnes avec tendresse la sirène et mitune ko yelo ebele awa pour nazaka anga mon côté. Donc mutuna liboso ba pepsio bokondi ya président. C'est ça. O ezana évaluation papa na biso ba impression na ona les andengeni ni charge wana. Bon, impression na ngezali naza emi premièrement d'abord parce que vous se déplacez, vous rendre visite, vous interviewer biso. À part ça,
Nazana Essengo, pour na Dadi Nanga, fondateur du groupe des Grands Congo, Mars Kadiombo. Donc, tant que Pessinga charge wana, eza pambate, eza te pour na sentiment ou bien toza ba famille, toza ba parenté te. Donc, eza musala. Eza musala à sentir que Sam vraiment moi mutuezo sala quoi. Et on a Pessinga charge et puis nazo assurer bino ke makambo ya danger et gozala na groupe Oyo et puis donc na comme ma vision musika peut-être aime sous ces alaté mais ngala o memango musika. Voilà, tu as la deuxième question tendresse la sirène président Sam na habité quand tu as le bango boisa charge le président Kadiombo fondé Kadiombo a payé au charge il y a groupe et maintenant nous arabes ko changer au botter le groupe à bateau ndé bande konsu ba sala na habité impression na ezandeni to okolo bela biso ni micro na biso ya vérité. Vraiment mambo eza misi quoi. Donc wana za na habité za suprême. Na habité ceux qui peut-être suprême tozana awaye. Ah OK, oh suprême hein? OK. Est-ce que peut suprême bon ndoi quoi. C'est un peu ça. Donc aza mutumo boye apesi tellement belé. Donc tellement belé wana et puis amoni moi na ye ndinga zo travail pour nga linga jeter na travail na saka ba jeter songa vraiment na vandi na sa casting na nga ba sentiment teo non muto yo boité na sala vraiment donc correct et na za sûr que makamba bien rezala makamba bien kozala là eloko nga na lobakara que makamba bien ekozala c'est tout. Vraiment merci président malgré na pesa micro na pesa ngo pas suprême na question masuka ina tuna mais président tout le monde na ba président mususu na ba groupe avant pesa moi si rôle faut moi si na comme moi si na ye to azelo comme on habité c'est pas président Sam pesa ndengo wana. Non même pas wana to boya rango eza na déontologie na biso eza donc ezelo mo boya c'est oyo peut-être batu moko boyi ba ko kotisa ngo na monde art. Hein? Art, ce n'est pas comme ça. Art, il faut qu'on mérite. Mon ingénieur comme président Lelo, ils ont mérité, na mérité. Ils ont na corrompre un moutou moroboye. Non. Même pas na téléménard ba président wana. Où ils allaient que PC loco, PC loco ze loco. PC loco ze loco. Na sens ni. Moi na bato outi ndaku na bango aye. Peut-être à ça la moussa n'a correctement et à comme on a écouté la réalité moussous. Non, ce n'est pas ça. Moussa là, ndé moutou et ça la raqué moutou a joué rôle. Autant l'évolution au monique oyo et a bongi na rôle au PCA. Tout ça la sentiment franchement je te dis. Vraiment bana poto émission vérité boki kamo président Sam Alobi biye pa na PC loko za raté mutu faut au mériter vraiment musala nao en tout cas baza ebelete baza na esprit ya président Sam so baza boyata 10 na mode na soit art en tout cas monde art et kindeli boso en tout cas naza micro nanga na pesa na confrère nanga Suprême Dodan. Voilà cher ami internaute Bandeko Balandia Eco RDC vraiment donc na micro. C'est Suprême Gogan, le king qui est de la presse congolaise. Tout continuer à la question de ce alors, président, nous avons posé une question, nous avons une polémique, nous avons une vérité. Président, qu'est-ce qui a fait que le président Kadiombo a bien pas empêché le pouvoir? Ok. Suprême, c'est une question qu'on a lu au Mabé, Suprême, Yoyebi. Nabandi Tembala Moko Benga président, Nabanda qui n'a groupe. Comme acteur simple. Acteur simple, Bamoni Moussa Nanga, c'est bon. Pessinga répétiteur. Répétiteur, papa. Na longwe na mati metteur en scène. Metteur en scène na mati DG. DG na commissuko président. Donc, ils ont rentabilité. Donc, ils ont Moussa Nangai. Ndesalike, na koma, na place na komi. C'est un peu ça. Voilà, Bosch Chibo, prêt à se renter. Président, est-ce que vous avez dit que les deux dollars baboye, ma boki à Congo, ils ont rodé?
Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ouais, ouais. Mon peu beau, pour que je piège pour ça, il y a donc un mot qui m'a beaucoup d'ailleurs, il y a des balards, habite la mono charge ou en abani. Non, 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 non. Nous l'objet m'a bloqué à Congresa, il y a Kodaye. Oui. Mais il y a pas que biso tolinga, tout matissa et le kwango na ndengenini. Monis monde ya cinéma. Monde ya cinéma lelo ekoma bana ina nini vraiment benga bana ina bakangami. Mais non, monde ya cinéma ezandeni parce que biso to zui chance wana ya OK na batelier belé, na batelier belé ya makambo ya cinéma parce que lelo ezaboy mais lobi kuna monde comme un monde de cinéma, un monde, le monde évolue, hein? Le monde évolue. Donc, mamba cinéma, ils ont tchakate, hein? Ils ont tchakate. Maboke oui, ils ont ça neti edinda, mais toko ça les fort wana parce que tous en a ma coquille, tous en a ma yele, mitou ezali, to komaka et gouvernement ka epé sa biso chance, epé sa biso ka chance, et à mon bout surtout au senga soit. Aéroport wana eza lié morobo peut-être oyo bako salango lié ya donc oui tourisme bako salango lié morobo ya tourisme mais et comment nino yé na aéroport il faut fouta ba mbongo sala sopende nini osomona eloko oyo ezo bloquer biso gouvernement na biso afongolaka nzela omona ke théâtre ndenge koma ba nigérien kuta biso ba hotel matin voilà on appelle micro pas j'ai comme tous et là moi souka président est-ce que il vit sans souci tant comme maréchal habite na tigre ba stage masolo ba diriger après que ta aéro daina si ko ka di o président a tigre le masolo mo te mo be ni tiga fa nga daina ba ni habite na tigre masolo pour to nga ko daina nga ke ba famille landela voilà ce que ça se fait voilà ça se fait voilà ça se fait donc Maska Diombo Azali a Rosal Azanan et Azanan une famona ba petit na ye ne ba zo évoluer via zo continuer au coacher na ndenge ya CCCC ameka au coacher vous comprenez mais groupe sans souci ils ont évolué malgré les vieux à Kenda mais au sentir quand même ils ont évolué parce que Soux vous comprenez Soux c'est là qui bien et puis tête na bango ils qui très bien il y a un monde qui va évoluer néanmoins on a biso pour continuer toujours à évoluer voilà merci beaucoup des leaders chaka comme on a bango babi oda trio Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup Cyprien Gogan. Tout ça, président. On a un président beauté pour tout tika yo, mais il faut tous quand même liloba oyo to kabona yo. To moni évaluation sur ça la makolia déjà on a déjà bon appétit. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors on a tout une question moi ya songi songi. Via lingi sur côté na ba film été, via lingi sur ko mona na été. Il y a une vérité dans les songi songi. Tout pour ça, via comme politicien, la vérité, c'est que le film est foot à souter. Le producteur est sur la faute. Et bon, si quel est le mouvement, c'est comme politicien. Pourquoi tu ne sais pas comme politicien? Politicien, via Azali, a commis plus comme réalisateur. Bon, si vraiment il y a un côté parlement, en accord. Ah bon? Ah mais peut-être même ça se fait moi tout en mboka ndezala. Donc le président Bombine ka vérité. A gobeta moi tout en mboka ndezala jamais. Biso toza na katikati. Donc jamais to kokene la politique bani dono. Non non. Yebisa biso na ba retomber ya film ndenge ki na antenne ils aura partout ils ont la canal Sat. Yebisa biso ba retomber et ça besoin on est. Ouais, ba retomber vraiment. Mais biso bazo féliciter et balobi vraiment. Donc, on continue à éduquer masse parce que Marambe Belé ou tout ça là et il a rabattu. Hein? Biso tout ça le quoi ba demi-dié. Tu vois demi-dié to bimisaka. Bilo mo oh mutu avant nanda ko et leke là yé à se retrouver. Vous mon un peu c'est un peu ça donc biso ba musicien et puis ba art plastique hein, parce que ngamo penaza et comment ressortissant à l'Académie des Beaux-Arts. Ah bon? Ouais, l'assistant à l'Académie des Beaux-Arts. Oh, Maboke et ça cinéma. Cinéma, et ça une branche, il y a art. Donc, il y a art. Donc, tout ça, voilà. C'est un peu ça. Alors, tu as comment tu paiement pour des habits ah, c'est premier. C'est premier. La boîte quoi. Voilà, président. Question moi pour y a songi ce pour la vérité.
ça va être vérité au Saranate. Bah suprême au Rosoé wapi président. Antenne A pour se belé pour les Garawana. Mais moi na to kanisa, j'y peux ma samba. Abinisa nae groupe de la foi mais groupe antenne A. Na habité tant yo vandaki na décret pas masolo bakadi ombo. Et ça qui on est vérité. Et ça qui on est. Bon, allez-y comprendre. Hein. Allez-y comprendre mboka na biso. Ezala. Jira webi. Injité. De la famille. Allez-y comprendre. Omoni, Congo, ils ont vraiment la main bébé. Il faut tout luka, malembe, to koma neti baninga. Parce que sentiment sur ça là, et puis na babenga ango coterie. Qui pire, coterie, banini, ce n'est pas bon. Yo linganini, ngana lié ça. Pour osala soki ndenge nini mais soki mutu moko alié cité otie boy mais somme d'alié si obimisi le quoi so ndenge nini mais je ne pense pas biso travail ezali franchement na biso donc suprême travail ezali to refese bino na vérité le moyenga en tout cas président te président lia mais ngani azaka songi moko botisi ba yinanga mama boka mta facilité président Sam avec beaucoup de respect que je vous dois nena kota moi apasoli naza moi songi mukena ina kota moi mukie na vie privée na yo est-ce que président Sam abota abala aza fiancé toni état civil la présidence vraiment occasion te président naza na moi moko tokoyeba kombo na Joemi Kena Lumbai ndoi ya grand frère na ngaza na Paris Aimé Simplon maman abiso ma semeki il va être calmer dans l'esprit parce que Goïbi Bisso alors président j'espère que tu kayo olia potozo tokozo na suka potolo biso mwa muke mutuna na ngai ezali nini est-ce que groupe Oyo Grand Congo et le que boma artiste et cinéma Congo l'incarnation des rôles biso to kenana biso na inate mais kuna bazolo ba que c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage c'est ça l'incarnation des rôles est-ce que na groupe le Grand Congo est-ce que et le qu'on a beaucoup de corriger yango cinéma Congo zo kena kufa pona ko jouer et ça bienté intrigue et ça la bienté c'est ça voilà vraiment ça raison moni biso awa to sala aventure te biso ezarate que papa yeux ceux qui babilo roni sonité papa il faut à la papa donc maman il faut à la maman et puis cinéma moni ba maman basara kilo ba papa basara kilo oui basara kilo au sentir que bato bazo jouer muto a bongi na costume wana te to ko chaote rozo mutu mo boye ya mukie boye mukuse aux yeux au PDG non simba aux yeux au PDG bozo kosa ou bien ndengene cinéma eza ba personnage et bongana no bato bazala plus âgé et bato ba Rolanda ya mikie wana bako jouer bana jamais ko zo mutu mo boye ya 18 ans au jouer c'est na société oh mais non wana to kosa bato donc biso awa toza juste to landaka nyonso wana et to corriger makambo belé donc so opesi biso ka chance toza na biso besoin numéro peut-être ceux qui vont na posa ya déjà il faut penser ça déjà pour to tikolia na bandeko na papa na biso kolo sikoyo en tout cas batamité ya malamba c'est ça ah bon soka boy na komataka na libumu na ye wana andima soka boy kana matana libumu na ye kolo bisaye président pesa biso numéro ya contact ya bureau et puis na bambote na mbala c'est bon ba producteur Oyo boyebi ki boza ba producteur il y a ba trick ya mikiete un message au président na Jean Thibaut Chiboaboire tala bien Jean voilà message yango wana yo producteur bana kiluba yali ngami na kiluba pana kiluba nde na munoko mboka ekota kiluba wana piseka betwabu njinga mbasi ambila boss Jean Thibaut Chiboaboire malouon tout d'une moy web
Oui, oh, mais malheureusement, Koloba Boui, moi mon boulot, mais Nayoki. Maintenant, il y a président Thibaut Chiboabois. Producteur. Groupe Le Grand Congo Yangoyo. Ceux qui ont la poste, il y a la production. Il y a production, soit il y a cinéma, et puis il y a la qualité, il y a bien. Filmage qui toko, Makamounio qui toko, contactez Bissona plus 243 81 012 94 23 plus 243 81 012 94 23. Donc c'est un peu ça besoin. Bambote na papa. Bambote na ngana pesi na Bian, maman na Kezia, na Chacha, Sharon, na kati ya François na pesi bambote belé ba bisu ya trop. Donc na pesi grand frère nanga Jagger na mwasi na e Rose Love, mwasi ya pembe na kati ya Boston. Donc na kati ya États-Unis wana na Charleston na pesi no bambote belé ba bisu ya trop. Patron vraiment mon producteur. Donc il y a eu Angwana et Melusha Ilunga. Nazang Sakaote Oyebi, Solo Landé. Hein? Solo là, et ça va bien quoi. Tozali, c'est un peu ça. Pardon, merci. Jean Thibaut Chiboabois, boss des boss, grand producteur, Oloba qui était porte Zapolele. On produit tout le monde. Au Kimbela, il y a président Sam, Yeyo, Azali, Pona Yo, Zapona Ye. En tout cas, on a aussi micro dans les costes. Voilà, président, au PC Bambote Melo, moi qui m'a avant de chuter dans le Zongo, on a Moutamakambu, donc Gogan, Moutamakambu, donc président, aussi Moutamakambu. Président, président Kadjo Mazokio, Abi, hier, à ce niveau de la présenter, nous avons. Les autres, on a un phénomène, président NTPC, c'est attaqué, Bakele, Babodro, Bamodero, Nabakop, Oyo, Yopoebi. Au moins, que ceux qui paient, yo, tant que président, comment diriger, tant que jeune, au voter pour ça, pour m'embêter un boss du collège, moi bien président. Voilà, n'importe quel autre problème, on a la carte quoi. On a problème, on a la carte président Saïsaï, à la président, on respectera tous les présidents. Donc, salam n'a pas sa zali. Aux endroits où il y a Yebi, très bien. Mais, n'habitez, Nakoki, Nanga, Kocha, Nini, main forte, mais tout à la suco. Tout à la Mouni, tout qui est dans la maman n'a pas sentiment. Moutou, à Vandika, voilà, Mouki, non, que Nana Bongo, Naza Nini, Naza Nini. Non. Ce n'est pas ça où ils ont compté Nabissonine. Pour diriger l'artiste à Congo, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une raison pour laquelle au Monique, Batumususu, Ndeti, Papa n'a pas mascadium. Aboyane Babiloko, voilà. Pourquoi? Parce que le Congolais, Bazaba naïf, naïf, donc, mais courage, Nenga Salagi quand même, moi, Pawana. Donc, n'habitez quoi, n'habitez vraiment tes sur la rôle là-dessus. Mais courage, Nenga Salagi Pawana. On a vraiment conviction dans les athées. Voilà, pour être autre moment, mon pour le chuter sur ma ramone, dans la vraiment. Babi na makasi ya Chaka Congo. Babi trio oyo kindo Maman DG, n'habitez. C'est que ça nini. Na Lubu Florence Mungala Mudanga ya Kala. Moniye na Joanne na Tongo ba 2003. Donc après soda. Bonjour. Bonjour beau tonton. Merci beaucoup. On a poisonné. Ah boye bien biso bangala ekataka hein. C'est pas la première fois bilo beaucoup maman Mungala. Pour chéri ya banga poison à Cometox. Balu ke ba barré ba ko rater si le Chaka Congo na biso. Non poison ezate kaka ndenge zalaka ba bidadi les grands patrons ka Diombo. Ndalobaki to sala boye poto sepelaka ndenge makambango ezalaka. So ndenge président Mazaki avec chef comme président. Est-ce que respect wana ya chef na président augmenté? Ba babi bokondi babota makanango. Donc tant oza déjà ne loko wana taba memo bato bokondi place abanyamo okonza kaka. Donc respect ezalaka ngoka libela. Donc à mériter donc papa na soit pesa pouvoir na bana nae. Donc aboyi kozale zaou
Yango, les grands prêtres, et au moment où on va passer bénédiction. Moi, sinon, c'est pas ma présidente. Bon, Ezali déjà, moi, c'est déjà ça, c'est payé parce qu'à Kobi président, Tokos. Voilà la sirène à son ADG. Président, quel y a En tout cas, maman DG est chargée. En tout cas, maman DG. On a vraiment tendance la sirène, elle a mis quoi vérité, le bosso, on expliqué biso no beta so mo quel solo impression na eza ndenge nini ndenge comme maman DG. Ya Tendresse, vraiment merci beaucoup. Merci maman Nangai, ne bolandi biso. Le premier jour évaluation na biso quand ne bon moment to fêter. Donc comme yanga DG quand ndenge maman yanga mantie sa Florence auto. Pardon ma chérie, président ko fana na yo. Merci. Quand ndenge maman yanga mantie sa Florence auto loba, leadership babota manango. Abota manango yo mo dango lo za kata mutu. Donc tina komi DG là msuba na ki na poto ba ebite na uta ki penza artère simple. To vana un bon matin président to benga mito fondé aye na répétition na biso moment ya biso na komi DG. Et j'étais aussi surpris ndeka ba artère ni soza ki surpris ngamo bon na mona ko zongo likamba ngolu nga tendance la série en tant que songi na be ngolu te natala obanda kalozaki na mona mukie tam susu yango wana te fidélité na ote sali kelelo okoma DG. Bon, nous sommes en 4, nous sommes en 4, fidélité dans vraiment, et footing le comme DG, na bandi le Grand Congo, mingi ba yebi na bon ngate pour nga bazo fina bon ngai. Na bandi le Congo depuis 2005. Tu le loyo na OK déjà, so do calculons bien 12 ans déjà. Mais bazo fina on lance ba misu ba yebi na bon ngate ba mo na nga lelo, na ndé na côté na monde ngo, ba mo na ka boy. Na uta nga paité, na uta na groupe musute, na uta ngai na palais. Moi, on a parlé un peu de répétition, pas présent dans le cas du Mbo. Moi, tu as félicité vraiment, ma chérie. Oui, nous avons vraiment, ma fille, il faut voir qu'elle a ngaï. Ming, so ma félicitation. Merci, Ming, maman Abotinga, maman Germain, tout tonda. Quand on a une tendresse, on a mon ministre bien dans nous autres boyés. Vraiment ça chargé. Un songi moi moi sur l'équipe tabana kotumba na lengiye vraiment choco frappante et nzambe pardon quoi. Nous avons ça quand on le fait ça en bongo. Na pas ça mimi merci na maman Abotinga maman Germaine Tutonda. Merci vraiment pour son azabo eza pona yo. Mingi suba ya na ngai. Bon doit ça nga poa ko ba musala oyo sala musala oyo lobi futa on a passé Yannick Mulumbe. Passer na ngai, passer à ba jeune, merci na ba conseil na yo. Ta lelo. Maman DG, moi je peux ça deux personnes mbote na numéro na yo. Bon. Ya numéro to pesa na biso numéro na biso comment yango? Populaire, to pesa déjà numéro. Na pesa mbote mingi na famille na nga toujours famille Maluma. Na pesi mbote na Ridi Maluma, Deval Maluma na pesi mbote na Soudaf, Ridi Maluma na États-Unis na pesi mbote, Jonathan Maluma en bureau na ngaye wana petit frère propre, oya na Berlin d'or Maluma na pesi mbote makasi, na pesi mbote na ba camarade yo nga. Ba masana ngai o ba nga Berlin Maluma ba soutenir na musalo ya théâtre, Bubambu na pesi mbote Nomi Mutombo, na pesi mbote na Angel Ngalula, tozana na kata metema na krakae, na pesi arika ba mbote nyoso. Bana. Maman Maléva vraiment j'ai Cobertos D67 vérité en tout cas bon style ba moi makambo luka. Non mo sala na yawa na ye en tout cas maman s'est présentée. Nga komona nga Florence Bampele. Naza artiste enfant chéri à Maska Jumbo. Enfant chéri. Eh. Enfant chéri, mambo le boye bango. Oui parce que nanda kunyon surtout ata papa boti bana 10. Motema azalaka na santaka ki na bana nyon songa na enfant chéri. Eh, oh zolo banos que mambo luko mambo le boye bango. Oko kufa biki na théâtre bolinga na ate. Oui na yebi yango bon toyaka mboka hein. Na yebi yango parce que moi na surtout soit sokola zwa ka bénédiction papa na papa isange loko moko ata oke na zamba mbule beti ko kimate kimba mabanga parce que ko nyata yo ko kufa mais maïté maïza bénédiction aïe ça grave
eza grave donc sentir oza mwana maele moi dembote na bato esala absolument bien. Ok, merci na pesi mbote na famille pengo nyonso boze ebele Belgique pengo, États-Unis pengo, Paris pengo. Donc na pesi mbote na bandeko na ngai surtout sans oublier mbote alinga sina opesa ngo il faut na simba motema na pesi mbote na mon ami chéri balobi ye moko collier yaki na olata na oluka ba feti garçon ba feti zoyate. Salut à mon ami garçon colonne na be na peso ba gros bisous salanga kana zala koli wana yaya na komo luka feti kombone nani garçon colonne toye bayo maman déjà na bi ko sana numéro na pesa numéro de téléphone na pesa numéro ba benga nga ya msu ba ouais uza kindumba yango nga pesa numéro non on s'en fout. Oui, on s'en fout. Na bali nante. Bon, numéro na ngai. Kout na bosani tendresse naza na komi ko présenter émission naza na site na biso za Congo Central TV. Congo Central TV na présenter émission na présentatrice na ministre. À part ça théâtre, na komi journaliste. Pas Yves. Taka bangole pas boss na nga Yves Beauté d'argent. Taka bangole on ndengeza na sous coordonnatrice kuna. Donc, na présenter émission na za besoin bino Congo Central TV, bo s'abonner ça nga bien. Au moins on a bien babi que au Congo, bolinga okota YouTube te pour ba méga, bo ça bon que e lokuta. Wala ki bon na mbongo, wala ki bon na nyonso. Na bo s'abonner ça nga bien. Numéro na nga ngwana 080 plus 243 89 50 90 283 plus 243 89 50 90 283 numéro à Berlin Maluma yango wana openganga bozwanga moko en personne za bureau te Berlin yewana apesi numéro abi abala na été o CPNP à cause de numéro pas benga ka songi ngaka ki songi c'est la balobi décembre bana kini bakokita chez Masca de Ombraso formé batutu ndena za bona aussi sa classe d'hôtellerie o uti poto lingo lambo lia biloka mboka o Équateur o lia nzombo o lia limbondo na Mosaka le kaka na le grand Congo na CPL sabino avant na bengsa bato na ndima fonga mona mekano liboko nao ya lelo te fo bengsa kana nda maman kimi yakawa en tout cas dodanement voilà donc ça continue voilà madame ou demoiselle? Mademoiselle. Ouais, demoiselle, bonjour. Oui, bonjour papa. Ouais, tout ça à point nini? Toza awa tozo fêter pièce na biso na le grand Congo to utiko silisa yango toye awa to célébrer yango na baninga mususu bapaya oyo biso to benga bango awa na le grand Congo. Yo joué qui rôle dans le film? En tout cas, na joué rôle nazalaki camarade ya Matesa. Rôle nanga na jouaki ezate ke nazalaka modèle oyo onga na jouer yango. Vraiment na mérita ki place wana na jouaki camarade na yo bandai ko conseiller to tangi ba classe to silisi et puis na lingaki biso nyonso to bimanzela ndenge moko c'est tout. Voilà maman lelo chef Sam Ozaki chef comme président est-ce que bondimie na mutema mona bolingo to ezaka likolo ko boko sa biso? En tout cas, chef Sam Oyo Azalaki DG Nabiso, Lelo Oyo président Dadi Nabiso, Maska Songo Lelo a nommé Azala président. Namutema Nabiso, toza vraiment mutema polele, toyambiye, namaboko mi balé vraiment. Donc c'est pas la président Nabiso Aza bien, Aza accueille bien, Ayambara Bapaya bien, donc a mérité Azala président Nabiso. Merci beaucoup maman Nazigio. Voilà que soit souka na mukolo place na bombardé moi mukie papa bonjour. Bonjour. Moi je réponds au nom de Cyprien Gogan. Moi c'est Emechi Manga. Emechi Manga comment ça les années Salle Bélix mais staff vie de loin. Charlie non vie de loin mon président ba pèse comme bando espace. Alors papa couper ça espace na facilité boy ba ninga ba sa musala. Et bien, comment mettre mon bébé dans l'espace à l'unité dans le Niger, à la Congolais. Il peut la facilité, mais pourquoi? D'abord, on a Congolais, tous les promouvoir d'abord culture na biso. Tolinga c'est que oyo biso to sali to consommer d'abord congolais. Donc il y a biso et kenena liboso. Pablo vous êtes madame sous présent Sam
à qui ça comme le comment moi le comment ya groupe hein zana le quoi molongo aller peut-être elle fait et yango te vraiment d'abord c'est un groupe qui na sepelana bango mingi na landaka ba travail na bango alors dans la rue ko kangela jamais bango porte boss on a le kutana on a pirater bilo ba tuana yé alinga ba fièvre utotali fuba mwela wo kana loba nanani babesi bagobi kofunga soki na yebi nanga ibaloba ka krato sayiba kaka wona ngabo akini fabrikaze ayebi ya madu wona ngabo akini fabrikaze ayebi ya madu ana Congo Brazza krato sabeti fuba mwela si tu blagues je vais te dire la vérité ma chérie fuba mwela Tobine fuba mwela la petite Elena fuba mwela fuba mwela oh papa Siriake otema ya meriso tete Teresia mama ya Samaronge fuba mwela toge Corridas au commissariat qui nommé la 813 à police Rwanda Marisa Resane Kondori chef Rogaye Nana Lobana Nani Fuma Mwela Voilà, chers amis, Bandoko Balandia, Eco RDC, Balobi, nous sommes presque à la fin. Bomoni Mameleki Kuna Akati, Bomoni président à lobby, Bomoni chef Balobi, Tolier, Basala Comédie, Tobini, en tout cas, on est allé Baboye, Moko Yabiso, Assis Golangwa, Nalo Bango, Limemia, Babopoto Banzambe. Et l'aîné, moi, Biso, Géri au combat, Géri comme tox, DCST, Mosili Kolangwa, Pambate présent Stami Molangu siye, Momeli siye kaze mobimba ya Beaufort, Mobaki eloko Molali kuna okiti olimbe Sibadae. Voilà, président Sam, en tout cas, d'abord on a nos félicitations vraiment l'organisation parce que ebele basala la bongote, on a qui bozarame ba fête ba inane ba 3 ans ba 5 ans, automoni siko. Soso makoso pompe de thé maramutu, ko na talibum na tondi. Président secret ça nini ya organisation. Ah bon, c'est ça vraiment secrétaire, ça que donc sérieux car il y a ce que sérieux. Mais c'est que l'on peut pas donc pendant cette évaluation il y a film et l'abisso aussi là il y a un tolingaki tous abisso nous ensemble parce que film les a na ba difficulté mon boyko imaginer donc bandaku ba site peut-être to tournaka o ya lelo bo tourner lobi kuna maman la muki bienté même sous ba soigner na papa non bolongwa bobima donc bolongwa la site wana boké sur place musu ko senga moni ba difficulté wana yangwana ceux qui to silisi quand même eloko mo boy ensemble et sengaka to sali mo manifestation mo boy na ndenge ya play quoi c'est après j'ai beaucoup na langue André c'est pas na langue même pas secret bon na éviter ça ma langue vraiment mais tozana nous donc tozo savourer quoi voilà pour ça ba porter bazo ka des vacances ba ku dabino wapi et puis ba voix producteur na besoin ba voix producteur parce que va voix producteur na moko on a moko de pèse on a moko chiboa et puis ni le biko koma et puis on a ka benga
na numéro pesi yo to ling o rebandela numéro o rebandela place to na commune matete place ni ba kuta pour ba jouer belé o ba lingaka le fondateur ka diombo nezala kaka. Ouais, awa toza na matete mais biso ce siège eza na Kasavubu toi sur Kasavubu wana ce qui est na Fox donc Kasavubu Fox croisement Gambela na kati wana autour kaka cité d'Hollywood donc et bon à l'inter place Bill Clinton a répétaka biso beto répétaka wana chaque samedi donc siège yango wana et puis numéro ezali ke plus 243 81 012 94 plus 280 et plus 243 81 012 94. C'est un peu ça. Donc voilà président on peut couper bambo de ba bosa ki na peno la siré tant sur amalo mo tout na yo apodoni ata quoi. Président Batuye yo. Mon boss Jean Tiboti Boaboa, bien comme meilleur, incontournable, l'imbattable, producteur à solo. On a pas ça bactère $5 T. Président Samieyo, n'a pas la surène, n'a trouvé vraiment sérieux et pas président. En tout cas, on mérité en gros, ba fleur président. Kosuka Boete, ko baka na oyo zo sale ya malamu. Le but est de tout nombre de support des gens de Zaboé, to banda ko ya ka aussi prendre un siège. Le jeu bi qui est na force na kwa Gambela, to ya ka wana to kuta bino o sutuka. Mais président de Zaboé na tendance la sirène moi na mulu baloketo pété bi sa ko mte parce que simbate na ka na question mon retour na président na ngai. Ah Nzambela nga si vraiment otanga miso bien na boyi nanga ozaka bolingo violer nga pardon. Président na ina tout le monde na nga eza que pièce sika titre nango eza nini to ba surprise no bomba sur na pièce sika. Pièce sika titre nango eza destin. Ah bon? Destin eza na ba intrigue belé eza na ba effet spéciaux belé eza donc tellement na ba surprise belé na kati. Il y a histoire mobo, il y a bolingo, il y a passi, donc vraiment on a habité quoi. Et ça vraiment histoire mobo, il y a bien. Hein? Batouas va venir temps à Orlandango et ça c'est bon. En tout cas, bana poto, bana monde entier, antenne A, en tout cas ba quinois, ba quinoise, besoin le temps à Kolanda destin. Donc président Samabi, le destin donc destin kalaté, donc et ça va inda encore net les gars donc dégâts. En tout cas, nazana micro na ozong c'est là yangandeko pour na ozong na kendeko bina, Jean Tiboti Boaboyo ngaka bongo boss nanga, na pesa yangandeko. Dodan. Boss. Voilà président à un moment là. Boss Tiboti Boaboa. Colo Eco RDC. Colo RDC. Eco RDC. Eco RDC. Ouais. Boss. Moi, on a eu groupe Ezali. Donc, Koko Mamoutou Eza. Owa Baramoutou montre. Na Komaka. 6600 idées. Donc, bah, idée Ezali. Et Rosalake, Lelo Tolal Tolamuki Okuna Sali Aventure, Okuna Sali Fier. Donc, na modifié un scénario. Na minute. Donc, Nengezali Kara, ceux qui vraiment, voilà, pour ça, vraiment, il y a bien. Baselo Moussala, Samie Azawa. Hein? Na bandé sous numéro plus 243 81 012 94 23. Donc, c'est un peu ça. Facebook Nangala Koma, Sami Sax Lumbai. Sami Sax Lumbai. Facebook Nangala. Voilà, tout ça, moi, je déjà bisous. Déjà, en tout cas, félicitations d'abord à l'organisation. Merci. Bon apporte Bolanda yo. Au Robert Nakati, moi, le bon moi, je suis pour la manifestation de l'équipe. Et j'ai un nini. Ya manifestation de l'équipe, non vraiment bien. Bien mon bon na bilili. Quand ndenge zalaka, to sola na biso da bien pour ça président na biso. Sam Lumbai, mon président, dans la zone, on a bien, on a bien Moulouba, à police à l'équipe. Dans la zone, on a dit que on a dit que on a dit qu'il faut beau. Dans les gens, on a besoin de on a tout le sous-sous. On a trop, la famille, on a mis fa, Ridi Malou, Mambote na yo,
Abrahim Tiedo, na peso bambota trop, Trésor Maloum en France, na peso bambota trop, Ridi Maloum en États-Unis. Bienvenue qui vous dit Massananga Moro ya Kati. Darling, na boya makofi eleka. Bon, na peso bambota trop, na peso mbote na ngai ebele, na mon ami perso Corinne Toujibiki à la France, na ose ya ka kolo la kenga. Taka téléphone, na ose galera. Hello, mo eleka na ngabi, oli ndibo salaka. So yemo akabe fondateur a pesé qui président. Bango bone bobo rasu ka président ça pour ça. Moi na bango bobo na bulu bobo da pa di boka di groupe. Wana dadi yeku muma mbo akokanya ngote ora ma fille pas trop de mabanga, j'aime pas ça trop de mabanga. Donc ya za bongo. Ya lingane vraiment mabanga trop te wana dadi. Mon président Mars yamba ka diombo na ministre ko mi fondé na ministre de président Sam Lumbai, il y a un coach merci Suprême, Tara Yogogan. Voilà, et nous allons recevoir Moro à Unis habitants. Bien rapide. Mon cher, bonjour. Bonjour. Comment on est? Bienvenue qui vous dit. Bienvenue qui vous dit, acteur. Ouais, on a acteur. On a film où joueur qui rôle. On a film où on a joué rôle mon avec Gigolo. Vieux bajar, garçon, dépendant plus na fille. Et d'ailleurs, pour tout ça, les pas qu'on a biso, que attend que mobile, il faut à mobile, ça dure que se prendre en charge, que prendre moto, besoin vivre en charge. Parce que na fin en live, mon qui combien a d'acquis ridiculisé, mais juste laissant ton gars tout ça va tout cas et en voilà, pour que bolon mabanga, bolanda, bah c'est père na yo. Ouais, ben mabanga, on a repé ça na bana poto, on a repé ça na junior qui vous dit à la grande fois na moko, le boss live. On a ça na mamina qui vous dit bande ronanga au dans Afrique du Sud na pesi Flori Luke là dans Londres moté et batu au ba soutenir biso vraiment chaque fois ceux qui au saigner logo vraiment en raté Rit Luke là bande ronanga parce que batu boso va soutenir ngai rani bande ronanga ba prêtre la ngai bande ronanga. Voilà, merci beaucoup papa pour ce bel. C'est par ici que notre émission Eco RDC a pris sa fin et c'est une bisou émission Oyo. Tu as travaillé en collaboration, Babi le trio, Babi Mawa Lango naye, Boss Jerry Alangwe. Boss Maman Milo Luka. Jerry Alangwe na kita mei, ameli feka de bofo Alangwe, asikeli nga magamne tene asuno libiso. Et ça l'a raté. Quand moi j'ai dit merci à Chico Luango, Babi Point Noir, tous les autres minutes, dans ma case c'est boss, Chico, j'ai dit merci beaucoup à toi, Jérémy El Marchal Fori, mon manager privé. Merci beaucoup à VVC Sanga, merci beaucoup à Wifin Alif Mama Social, merci beaucoup à la Belle Poutou, merci beaucoup à Virginie Amsterdam, merci beaucoup à vrai, Banque Mondiale, l'exemple à suivre. Merci beaucoup à toi, Jivetin Toya, Raymond Monganga, Ndekowani. Merci beaucoup à Noirité Gemena, Babi Badonga Yakati. Mon boss, Jean-Thibaut bois. Teka mambolu kitanga sa sirene azongeli makambo yango na pesa bambote nanga na Emma motema ya kolo na ye ma copine privée c'est Mayas le cœur d'étendre la sirène Lauriane Souka ma camarade privée na ba ma camarade privée so lingi libanga tukaka patanois luka eto solo là hein ya samba tena ko silikit ko sikate ezakanga Kongo ndemboka Mboka ngoma kengeli koi Mboka ngoma kengeli Kongo ndemboka Mboka ngoma kengeli koi Mboka ngoma kengeli